tokime paya nzambe nzamba batela tokime paya nzambe nzamba batela ya sami na batela lokoso moinde kime paya nzambe nzamba batela tokime paya nzambe nzamba batela ya sami na batela Kime paya nzambe nzamba batela kimela lokoso moinde kime paya nzambe nzamba batela balinga to kime paya nzambe nzamba batela kime paya nzambe nzamba batela balinga to kime paya nzambe nzamba batela lokoso moindo zali kozela nini ozongela nzamba bakoko na yo lokoso moindo zali kozela nini ozongela nzamba bakoko na yo lolenge moko na mikili misusu bango basambelaka nzamba bakoko na bango liloba ya nzambe bomoi ya seko ekotikala seko na seko okokimbangu zongela bana na yo bazongela nzambe na bango mama kipapita zongela bana na yo bazongela nzambe na bango mama nzinga zongela bana na yo bazongela nzambe na bango mama mafuta zongela bana na yo bazongela nzambe na bango kobongeli zongela bana na yo bazongela nzambe na bango kokongiringoto zongela bana na yo bazongela nzambe na bango kokonga bazongela bana na yo bazongela nzambe na bango kokomasina zongela bana na yo bazongela nzambe na bango kokolowa zongela bana na yo bazongela nzambe na bango kokolingwala zongela bana na yo bazongela nzambe na bango kokobanale zongela bana na yo bazongela nzambe na bango. Mbote na bandeko balandi nyonso balandaka Congo Alenga TV nzamba pambola bino ya solo bandeko emission bokoka bayindo lelo tokosolola masolo mosusu te na mokuse tokosolola masolo oyo ya etudiant oyo ya inikin bauti koboma mikolo uti koleka na mboka na biso la République démocratique du Congo na Kinshasa. Bandeko na ngai bandeko mingi ya bakongole baza komituna balobi eske police ya Congo démocratique ya solo penza eske bazalaka formé to bazalaka formé te to lolenge nini bango bakotaka na kati ya mosala oyo tobengi ya mapinga. Bandeko na ngai biso tozongaka kaka na bokoko boyebi ke lelo na Afrique soko tali police nyonso ya Afrique ezali kaka na RDC te ya solo bandeko police nyonso ya Afrique arespectaka peuple na ye te nzoka nde soko ye awa na mikili ya poto na ba Europe pe ba États-Unis epai na epai ba Asie okoremarke ke bandeko ba policier to mapinga na bango bazali kopesa respect makasi na population tobengi peuple pamba te bayebi ke solo peuple nde azali mokonzi
biso pe epai na biso ntango bakoko na biso ya solo mapinga ezalaka kasi ya solo bandeko bana Congo mapinga na biso ezali korespecte peuple mpe bazali kotosa mibeko bazali kobatela ekolo pamba te bazalaki forme na lolenge nyonso kasi ya lelo depuis bamindele bazwa biso na colonisation ti lelo bandeko na ngai tomikosama te polisi ya Afrique to ya RDC moyen bazala forme ezali te pamba te baprésident deja oyo badirijaka biso na Congo to na Afrique bazalaka na bango forme te yango bomoni ezala bagénéraux bazali forme te baministre oyo tobengi bapoliticien mpe bazali forme te bongo ndenge nini bapolisier bakozala forme bandeko na ngai na koyebisa bino awa na poto mpo koma soda tomonaka bagene na biso toboti bana awa bana na biso soki avant bakóma na 18 ans soki oza na papier ya malamu okomona bakomeli mwana na yo ke ya solo soki akosi 18 ans il faut akende kosala mosala kisoda mwana wana soki alengi akokende kosala mosala kisoda tozali na mwana moko Ochudi mwana ya Peter Ochudi liso polele maître Ochudi ye azali bongo mapinga oyo azali kosala sécurité azali koyekola yango bana bazali ebele oyo basali baformation mwana Emeneya Kinkeser Emeneya mwana ye mpe asala tomonaka ye asala formation azalaki mapinga ya bafrançais bokomona bakongolais bazali ebele donc bana oyo bakotaka mapinga to bapolisier ya baeuropéen bazali mayele na bakelasi bazali bien éduqué bakenda baklasse mpe basali mosala ya kisoda donc éducation bazali nango na classe bayebi kokoma bayebi ta mosusu omona soda asala section boye asala section boye donc na babranche nyonso bapolisier to basoda bazali na kati donc bazali bien formé ndenge ezalaka epai ya bakoko na biso bakoko na biso mpe bazalaka ndenge wana bien formé bazali kotangisa bango lolenge nini bakoprotege ekolo mpe lolenge nini bakoprotege peuple oyo tobengi muntu kasi lelo bandeko na ngai basoda ya Afrique to basoda ya bakongolais bamelaka banzanzale bagene oyo bamelaka banzanzale bagene oyo bamelaka bamongemba oyo tobengi diamba okomona soki kaka voye eleki akende ye kisoda ngai oyo naza koyebisa bino tokenda mpe na bakibomango kote wana mpo tokóma basoda ntango bagarde civile loko azali kofuta bien bato tu bagene ebele na epoke wana bamonaki ke soki kaka omoni moye te omibwaka nzoto okóma soda donc formation oyo esalamaka na Congo na RDC to na Afrique bandeko ezali formation moko ya malamu te pamba te basoda africain bazalaka na bango na éducation ya malamu te yango bomonaka un soda oleka abundela ekolo to abundela peuple na ye ye azali kowela kobundela individu bandeko ezali pasi Afrique lelo te tokosala nyonso biso baafricain to bapeuple il faut to révolter tosala soulèvement populaire mpo te ya solo baarme na biso lobilobi échange mpo baprésident na biso bato bazali baresponsable na bapoliticien congolais bazali baresponsable parce que bango bato bazali kosalaki ya solo lokola bango bazalaka deja forme te mpo bakóma na bebonga wana bapolisier mpe bazala forme te bagénéraux nyonso bozali komona botala bagénéraux ya bamindele na Europe bazalaka mabumu minene te mais soki oye na Afrique okomona bagénéraux na biso tala mabumu bachef ya polise mabumu minene balingi kosala sport te kaka bafrançais ya milai milai bayekoli
kasi ya solo bandeko vision ya kobatela ekolo bazali nango te, vision ya kobatela peuple bazali nango te. Ndenge moko mpe bambula matali bandeko na nga mapinga ezali eloko moko oyo ezali sécurité ya mboka. Ndenge bakoko na biso bazalaka mapinga ezali eloko ya kosakana te. Tomona yango meme na Egypte lelo soki okende na pays lokola Egypte basoda kutu baleki peuple na ebele, armée ya baegyptien eleki peuple na bango na ebele parce que jeune nyonso na Egypte akoma soda, baza kodefendre bamboka na bango epuis bazali mayele, bazali kotanga Coran, baza mayele. Mais biso na Congo to na Afrique biso bayindo bandeko ezali pasi mawa pasi. Tala ndenge basoda bazali koboma bato, soda kokende kaka mpo koma soda babwaki na mabele wana kuna potopoto, na potopoto balakisi yo monduki ndenge okobeta monduki esili olati nzakomba yo wana 3 mois ekoki oye na cité okomi kopanza maboko ondire moto ya makasi. Nde toyakomona bakacher nde baya kopanza maboko, nde toyakomona tonton Skol Jean Robert azali kopanza maboko ntango azobunda na batundra na bedingwe. Ndenge basoda mpe bakoma kopanza maboko ondire akosala eloko ya malonga, nzoka nde mosala ye aza kosala kobatela kaka baindividu mpo na mbongo oleka abatela ekolo ye mosala kobomaka bacivile. Bandeko basoda bazali koyokisa bato soni na Afrique, bavideo basoda bazali kobomaka bato. Tala lokolo ya baetudia oyo ya kufi bandeko ezali pasi mawa, nzamba ya mamolimo na ye. Me ezali mpe mbala ya liboso te tomona soda boma etudia bakotaka na bainikini na bakampus kobeta masasi ondire baza koboma bibwele mawa mpona bagénéraux ya police. Général Kasongo toyebi te na bamboka mosusu ifo adémissionner parce que ezali soni. Un policier lelo tolandi tomoni ke na bandali mpe babomi policier abomi ndeko na ye likolo nini ya kashi nde kaka alati te, mais entre temps bakashi nango mpe baza kopesa peuple te. Mais bango bapoliticien baza kozwa 250 millions FMI apesi bango, mbongo ekei wapi? Bazali kolia mbongo. Bandeko na ngai RDC bapoliticien président de la République Fatou Beton, likambo nini oyo eza koleka na mboka ya Congo? Ata président moko te akoya kosala bolamu na Congo. Bakongolais bakoma kobanga banyamulenge, bakoma kobanga bapolisier congolais, bakoma kobanga barwandais na mboka lokola Congo. Soda policier azali kobanga une groupe ya bato moko bo bauti Rwanda baconfisque Congo, baza kobanga bango. Poison ekoti na Congo, bajeune baza koyeba susu te telema pasi eleki tokomi kobomana. Bandeko na ngai mawa mingi ezaki ya bino ndeko Kongo alenga na ye kaka na beta bino flash oyo pote ya solo tokolemba te mpona makambo ya RDC Congo. Congo ya bakoko, Congo ya bakoko, Congo yango esalaka bilanga, Congo yango esalaka banzela, Congo yango esalaka makambo ebele, Congo yango nde ya Nzambe. Nzambe apambola bino, ezaki ya bino mwana ya Fumu Kimbangu, mbote na bankulu nyonso tu oyo bazali na Congo bangunza to batela ekolo. Congo ezali ya biso bato oyo tobengi basoda, bato ya mapinga, boyeba mosala bozali kosala, bokende bakelasi, boyekola, boyebisa bagénéraux, bagénéral ke ya solo mosala oyo bino bopesi biso toza kozwa lifuti te, tokobatela bino lisusu te. Sikoyo tokobatela peuple nde tokobatela ye, olie ke bobatelaka bato oyo baza kobengama baministre to baprésident to bapoliticien, bango bazali korenie na bana na bango. Soda sala ngele, soda fongola miso, soda yebela, soda yebela, soda yebela. Matondo mingi ezaki ya bino ndeko Kongo alenga mwana ya Fumu Kimbangu. Tokotika te mpona RDC
tokoloba kaka pamba te ezali mboka bakoko mboka na biso ingeta 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 lokoso moine kime paya nzambe nzamba batela kime paya nzambe nzamba batela ya sami na batela lokoso moine kime paya nzambe nzamba batela kime paya nzambe nzamba batela ya sami na batela Kime paya nzambe nzamba batela kimela lokoso moine kime paya nzambe nzamba batela balinga to kime paya nzambe nzamba batela kime paya nzambe nzamba batela balinga to kime paya nzambe nzamba batela lokoso moindo zali kozela nini ozongela nzamba bakoko na yo lokoso moindo zali kozela